va me un peu pour répondre à l'issue de la finance, mais pourquoi les lots a été surtout bon parce que jusqu'à présent Davina notre monde y était et on a surtout qui n'a boyé le bamaso deux yamo et là qui a solo deux ans qui a l'okuta parce que tu vends là qui bat bazoka mitema bat balela bat bafinga da costa babundeli et pas basimi balé va garder qu'à silence, va c'est la tito ya côté couvrir on la donc il fallait quand même baloba quelque chose par rapport à l'état civil il y a Davina pour éclaircir quand même belle famille à Davina pour éclaircir même mon kili va faire Davina on va finir qui maman préféré belle biso va dérouler pour tout qui pour te qui comme il on la tête gaio on a bloqué bango donc va il fallait qu'il était moment wana baloba na écrit des film la mission à titre et bah ça on a dengai yo tika non kasi ya Tolanda osala to comme na place wana biso na bino to comprendre et donc on dit que ça dit que les assassins et comment Christa dans la histoire to faut le bango kaka poété to faut le bango en suivant l'histoire de to comprendre mieux pourquoi et le roi qui a fait la chose Christa même c'est ça la carte histoire oui mais ceux qui a zaté tu retournes et ça c'est comme ça non vous avez empêchement non il y a mon dans l'homme tu retournes la seconde défenseur et ça il a empêchement à combien la paix à quoi voyager pays à combien là à quoi voyager ceux qui circonstances de ça qui a zaté ça valable que ça qui buzz pourquoi pas bandeko belé ba Hollanda baliba yeba moi échange par rapport à film tout le monde qui Davina grâce à Da Costa mais subitement film est commis presque à la fin tout le monde visage mususu pour azalaki parmi ba acteur principal tout le monde malamoko bandi pour jouer place à Davina est-ce que vous monitez que moi qui est pas tant monsieur les surprise moi ça va parce que tu es dans ma vague tout ça ma génération mais sauf que ça quand même bana tout ça va parents quand on y était mais c'est des artistes ça la femme ça la pour le mot et avant ça ça frère aux alanaï que soit la tête de balader pour la main on souhaite bonne chance et faut que tu goûtes partout bah oui mais dépend le moment là tout le monde a été un grand frère que soit la tête de balader et en plus ça a été dans la clé et là que vraiment là et les choses que nous devons faire. Ça monte est-ce qu'on a gasté? Eh, pour gasté, moi, ma casse n'a pas pris ça vraiment. Il y a ma casse. D'accord, toi, c'est la vie dans la salle qu'on a beau humilier. Ok. Maman, tout ça, t'es né de vie. Encore, vous avez besoin de bosser. Voilà. Naomi a eu koto, Olalite Naomi. Naomi Olalite, bonjour. Naomi a tué. Oloba Pio. Ils sont officiels à la surprise. Comment on a la surprise? La surprise est ça. Alors, tu es quand on a la surprise. Merci Fanny Catalina. Habillé Karine Pala. Merci beaucoup. Bonjour Karine Pala. Ah, ce que l'autre monde est au pays la série Buzz. Le bon lieu que le bel habit sont vraiment Karine Pala. Bon, la série Buzz, on a eu beaucoup plus. Il y a beaucoup de zones. Il y a beaucoup de mamans qui on a filmé au pays parce que on a série, on a mis les autres salima, on a créé, on a fait un tel au mot pour les caca. Il y a des autres salades que nous sommes pas vu, nous sommes pas
beti moi eloko moko boye bato ela biso bakoki kokroire que eza ya solo pendant que eza nango ya solo te bato mingi bakomi mpe kosalela yango mpe komi vraiment marché moto mosusu moya aleka na baréseau sociaux te apesi moto abeti yango ale ekriele yo bavu ekriele yo mbongo donc yango nde tosolobela depuis que oza kuta bapesida pesiste te est ce que kosala buzz eza mabe to malamu bon mpona nga kosala buzz soki boyokani na be eza mabe te eza arrangement soki boyokani na mais bato mosusu bakomi kosala ngo na ndenge ya kobenda mpenza mbongo na ndenge makasi na ndenge akoki kopesi mpe oza no mama moko apesi yo mpe mpasi ya mobali moko po bazwa yo kaka baimage mpona babalansa wana baréseau sociaux omoni soki kokenda wana ndenge bino moko boyokani na bino bosali eza mabe te na lipeka soki ya lipeka osalela ye bilamba te atele na yo eza wana adresse oyebi numero ozelaka nini vraiment eza bolobi bamonake na ya bilamba obalata bilamba alata pe yango oyo maputa alata pe yango soki tokosaleli na bagu na ye te na bagune te na bagu ya bagune poite te bagune ya mike te ya bili kwa ndamudambu te ya nzambu wana ya bana baluba penzelela sana emema elengi ebima kosenga mpe bizotima na pano nasalanga sambo elali ekende wawa biso makasi tomona na série bezo kolabela ezaki mikolo oyo biso nyonso tomandaki kozela finalement matelamokoki toza na esengo nga personnellement nao balobaka esengo makasi parce que koyoka kaka buzz wana modele ekomisaki moto modele ekotisaki biso bazamba modele etutisaki biso mitembe ekimisi biso maloba makanisi donc makambo ebelebele ekotisi kutu bato na bakonzi ma lelo ndoto ekomi réalité finalement baye koprouve biso ke ezalaki mpenza buzz oyo ya mosala ezalaki kotoasoki mais soki aza te tokotala esali circonstance pe empêchement non yango naoloba tokotala circonstanceazala te akobela pe akovoyage pe akovoyage soki circonstance oyo esaliki azala te eza valable tokotika ezaki buzz pourquoi pas bandeko ebele baolanda bali bayeba mwa échange ko par rapport ya film tomonaki Davina grâce te na d'Acosta mais subitement film ekomi presque à la fin tomoni visage mosusu oyo azalaki parmi baacteur principal te tomoni mbala moko bandi kojouer place ya Davina est-ce que bomoni te ke moi ke bato mosusu eza surprise te bazotuna nde ngai yo tika nonono kasi yango tolanda osala tokoma na place wana biso na bino tocomprendre eloko nini ezali ke ezasakadina te ekoma krista tolanda histoire tokokoloba yango kaka boye te tokolobela yango moka en suivant l'histoire nde tokocomprendre mieux pourquoi elongwaki davina elelanga krista mso eza na kati ya histoire oui mais bato balobeli par rapport à changement ya piste na Davina par rapport à bitumba wana bamoni ke Davina aza kasi buzz yango wana ezocontinue bongo biye buzz otala film bamoni ke oyo bango bakanisaki eza supeka yango mais so buzz econtinue mpo na nini bawele kokata hémorragie ya buzz wana banda okende na lie pourquoi pas bapasante bazela kaka parce que depuis l'événement Salami ça fait au moins une affaire il y a 2 mois to que faire 3 mois et au événement bitumbe zalaki pour na nini te ba garder ka silence ton ba dit que ça buzz ba garder ka silence ba c'est la tito ya ko découvrir on la comment il faut toucher dans l'état civil il y a Davina donc il fallait quand même baloba quelque chose par rapport il y a état civil il y a Davina pour éclaircir quand même belle famille à Davina pour éclaircir pe mokili ba fana Davina o ba fikaki mama bebele bele biso ba déroulé pour tout fikaki
po tokoki komilongola te ngai oyo na bloka bango donc babiko moko bango fallait kaka il était grand pour moment wana baloba na film na biso na titre Buzz yango tosalaki vraiment ezala moko tandresse Kolopes amonaki bazwi mpe na piège ye moko Kolopes ngai ngande ezalaka kofinga ya solo Ok, merci. Merci beaucoup. Changer moi aussi hein. Vous avez pas qui souté. Merveille Amado. Comment la lipo de lui madame. Moto. Mais sauf que quand même bana, tout ça va parents, tout ça va responsable. Il y a vraiment comme si tout ça il faut quand même. Voilà, c'est un peu ça. Mais on a pas encouragé ma yaya parce que on a besoin toujours la fierté de la vie. C'est un peu ça. Ah, des personnes la maison de la fête de salon, la chaîne, etc. La personne de la maman, parce qu'elle m'a fait merci beaucoup Merveille Amado. Merveille Amado esali ndeni komona moko baconfirme wakala yebe na nini na base lelo oyo tokosite kobo Ebraton Piana lelo oyo yebe na base bokutani pendant un moment de séparation esali ndeni ana moni ete c'est un artiste ça la femme ça la bonne moko et bon ça za frère ozala naye soit na tete de balade pour la mala souhaiter bonne chance et faut que tu bois partout. OK. Vous en avez une relation bien? Bah oui, mais dépend de moi là tout le monde a été un grand frère que soit naye tete de balade et en plus ça a été dans la clé et là que vraiment naye bon là vous avez ça mais la police chef on continue. OK. Vraiment, Tonton Hervé, merci beaucoup. Tonton Hervé, tout le monde a la série Buzz. En fait, présence dans la série Buzz, dans une invitation, il y a frère Nanga Dacosta, Nanga Sœur Nanga Davina et Grace Temo. Davina, malgré Nicolas Zomon, a été parmi Bato Bazaki na film Yango. Le les a sorti officiel Nango, c'est un moment où s'est présenté à Toye Buzz Yango. Et là, il y a solo, deux ans qui y a l'okuta. Parce que tu vends là qui bat bazoka mitema, bat balela, bat bafinga, Dacosta babundeli, babasimi balé. Or que ça qui n'a pas BSD va expliquer sur la conférence de presse de Guinée à Liboso. Alors, le président mon collègue a sorti officiel il y a sur Bezwana. Depuis tout le monde total ceux qui Bezamou vous la peine deux il y a solo. Tout est bien qui on a base pour masquer maramou et les gars qui wana. Dit tout moi et bima qui on est ça qui nous na internet. En tout cas on est là. Et mini on va promettre ça parce que tout c'est là on passe mon décapé depuis 12h à 13h tout à 16h. Tonton Hervé, s'il vous plaît, par rapport à la réaction dans autant où batuno au lobby Davina Yomo Sutuki. Et ça montre déjà Bandeko Hollanda et là c'est déjà vrai et là comment yo yebi vérité mais oli kaka ko cacher moi vérité là parce que tout le monde na place au plus 14 juillet to yebeki Davina Mutazaki wana pour ne pas se voiler la face mais to surtout qui to ni na fiche de Davina Zate to moni mbala moko mutu musu elingo le bani en fait na surtout bon parce que jusqu'à présent Davina notre monde y était et vraiment na surtout qui na boyé le bamaso mais to yebi de ce pays à zapeka surprise maman ça ma surprise va se pendant une émission qui s'abuse on se voit comme dans mon Davina tombe au côté vraiment pas tout le monde Davina bon ceux qui c'est quoi zapété ce pas zapété là est-ce que tu poses pas question qui va chroniqueur OK va me un peu pour répondre à la question Davina mais pourquoi les lots a été OK ça on a pas poser question merci Tonton Hervé.